Bonjour à tous et à toutes les abonnés de Tindika Tindika Balobi Touro Katia Voka na Katia Tindika Tindika Boya et Belebo s'abonner avec Katia Voka Babi, votre humble servante Amarou dans la bino. Olingaka musique, olingaka politique, olingaka foot, olingaka social, socio-culturel. Boya et Belé na Katia Tindika Tindika Yasika yango makambu ya bia Babi Tindika nde ya liboso. Et là quand les arnaques musika teka rouge on mona bakoma s'abonner bo s'abonner mensuellement. Pobozwa Katia Voka Amarula no politique na obeta c'était la politique boya ebele yasika tout le monde ni ciao. Bienvenue dans votre chaîne internet qui vous suivez partout dans le monde Tindika Télévision avec votre humble servante Katia Voka obomesa na kozwa temps ya kotala et vraiment merci na ba bonne tout na fidélité na bino bozara na ngo na kolanda biso on dirait qu'il y a Tindika merci na boss na ngari fin qui sombe. L'homme du moment, pourquoi pas aussi à Papi Kelly, mon deuxième boss, l'homme au pouvoir. Là, je vois directement Richard Longa, triple code difficile à déverrouiller depuis Paris. Pourquoi pas aussi à Chailouté, t'es prêt, t'es à Londres. Kuna les États-Unis, na moni minor mwanza balobi, yende na kati États-Unis quoi, tozo qui m'a vraiment na lumbango. Toujours le bela oeza actualité donc toujours courir nango po kishasa marambo ezanga raté na role kisango bongo te nazana ndeko nanga confrère nanga moko ya Yeba TV Dieu merci bien ba toko solane toko décortiquer toko sala ba analyse wana nazo pesa yimbote. Bonjour Dieu merci. Bonjour la père, bonjour bandeko nyonso Tindika, bonjour na junior wana na mwana sima caméra bandeko nyonso bozai bela Olanda biso c'est Dieu merci bien ba et je suis journaliste c'est la Yeba TV chaîne Yeba TV et na na ba radio na biso na ba chaîne na biso local na travers na radio. Bonne santé pas. Non, santé ça non bien, non ce soir on est bien par la grâce de Dieu malgré mboka ngora nzamba pesa biso to ba ke na Congo des tata na biso, Congo des mama na biso et nzamba linga to ça ba congolais, c'est-à-dire nzambe moko yeba pourquoi tinda biso na Congo mais nya celui qui est bien. Malgré crise toza na ngo mais toujours vivre pour na monde ba te belé bazo féliciter biso ba bibino ba congolais bozo vivre bien. Crise est partout pour toi la crise mondiale mais quand même na Congo tozo mais ka ko maintenir. Ah, maman peut-être yo zo maintenir parce que ozo ça na Tindika ba pesa 100 francs et moi il ambozo somba mais bongo maman wa teka mate yo za bien mais ba tumsusu baza lokona bakisi so ba maman oyo ateka makala ou banda oteka na zando maman oyo asalaka na ba magazo bakangi et ba professeur batanisaka et ya vivre kaka futela ndaku akenda opesa cours et lelo azo salati pour un moment bimba osalati sko ozala bien ndenge mais crise eza vraiment na mboka na biso et so ba tumsusu bazo zo ata moi 100 francs ba tumsusu ba mona na tana lipa mais ngolo ba peke ba tumsusu ba mabali ka bwali na moment oyo et batu balongo na bandaku ba garantie si limbonga kofuta même ata maizate et crise ve mezali. Voilà, merci. Tobeta lisolo ya Kivu, oh, tomoni tolali tolamuki, tomoni drapeau ya sika. Kana kata Congo, mais drapeau ya Congo, mais drapeau ya Kivu. To le banin Congo, ils ont divisé, to mukonzi mususa komi kuna ton. Merci beaucoup, maman. Ezaki, ton ala na mona ki information na zaki na passe na motema. Et na zaki na ndako na fandu na chambre et na zo lukaka ba information. Tant à mon drapeau, on a banina nous qu'on vérifier parce que tu es bien na biso réseaux sociaux et à ma vie à l'écouter comment peut belé. Et tant que journaliste, tu me dis que ça là, tu as vraiment la profondeur, toute l'information, ils ont qui veut donner qui confirmer que c'est vrai et même ce bimé qui a. Parce que tout sanate bande ko belé tout sanate que non et serait chombe et même na katanga pe problème il y a qui salamaki. Et Mobutu ayaki makambo esalamaka bakabila c'est-à-dire pour ça bande ko Kivu bazalaka na pour ça bakabolaka mabele wana mais toyebi que non eza place au nzambe mutalinga ke Kivu eza na Congo ezalaki na Kivu ezalaki par la volonté ya mutute nzamba lingaki maman entre esalami pona nga il faut interpeller d'abord chef de l'État et interpeller gouvernement o bazo sala parce que na moment oyo batomboli drapeau wana ezaki na moment oyo to banda ko sala ba guerre ezaki na entre ba politiciens na biso ke na banda ko ba ke loi eleka loi oyo eleka te to voter loi oyo pona to sala réforme ya justice mais pourquoi pas que ba comment bazo sala loi pour que ba protéger ba territoire na biso. Ezaka na moment oyo kana ba crise ba débat ezalaki batu ba profiter ba tomboli drapeau est-ce que ezalaki ezak comploter que non to risquer côté oh non na kini pour que na sima to créer loko moko boy est-ce que ezaki lo ezaki elo mo beseka to mema no bango boy
nga na mi na ebisi ndeko moko to batomboli drapeau to be ma réflexion na biso musika mama ko tombola batomboli drapeau ya Kivu ya République Kivu parce que tsala ko salamate le bac biso mususu to kufa mais ba bana na biso génération ba oya mabele tsala ko teka ko zwa mata na bote to basali bongo batomboli drapeau et nous ko le bakena batombe da drapeau ya République on a quatre na République et ça kana président zalaka. Cela veut dire que notre président déjà a déjà préparé qu'un complot notre salami hier sur mon bateau. Parce que dans le moment où supposé que oui, et l'autre est salami, bon qu'il réussit. Au moins bon tout le monde a déjà y a des présidents. Et lui moi bakani bateau gouvernement gouverneur il y a Sud Kivu Azali. Service à Anen Bazali, service à sécurité Zali. Comment kakana boutou? Cela veut dire que non a Kivu c'est la sécurité, ça les a raté. Il y a un massacre, ça la belé. Parce que comment on a pu nos services à sécurité, baza ou à cette place, bateau bayaji kotia badrapo ana baza banane. Et ça passe finalement. Et puis que le long qu'on a vu sur maman, tout le monde va à la rara qui loi, tout le monde va à la rara qui est le cobo ça la papa, va à la cabo, ba politicien na biso ba bunda te pour l'intérêt population, ba bunda pour na intérêt na bango privé. Parce que par la population, la population, puis on fait sa mode de population, mais na tout na population ni solo. Parce que les mêmes populations ba aussi na territoire na bango, mabele na bango ça va protéger. Mais bino bozo se dit c'est na ba loi ya population, loi moko be fait les cas pour na réforme pour na réforme moko boy pour protéger un individu moko boy. Mais le lo oyo ba tie drapeau, nazo mona même parlement na biso. Oyo toza nango awa. Silence. Bakonzi, silence. Même le gouverneur wana oyazana kata Sud Kivu. Est-ce que bafungo déjà enquête ba yeba? Ceux qui bafungo li enquête, et ça vous demande bafungo enquête, il faut bien encore service à service à renseignement, ba toi sécurité ba yo ko justifier. Même ça bango que non, comment l'autre salamaki, le lengini sami que pour ba yo ko ba drapeau. Deuxièmement, pour la chef de l'État, ils a alerte au BBC. C'est à comprendre déjà que non, ma bien mon ko salama. Drapeau wana, tomba tout le monde drapeau wana, ba drapeau ni ba ezala na banda kwa banani. Cela veut dire que ba tout le monde baza de na ba drapeau na bango, ba bombi, ba préparer. Mais to yebi moto yebi Sud Kivu maman. To yebi Kivu on ndenge toza na ba autorité, toza na ba te belé o baza lelo awana Congo. Ba konzi na kat na armée na biso na ba ministère presque baza ming baza na kuna. Mais pourquoi ti lelo to ba moni lelo kwa na basala ta déclaration te ba dénoncer en côté ti lelo na moment tozoloba to mona ta membre mutu moko te ya province wana a telemi aloba ke loko o esala meza bien te. Cela veut dire que bango pe ba na complot baza au courant ba oui ba yebi makambo zo sala. Mais so ba yebi makambo zo sala mboka Kongo e kabona te mama. Mboka eza lumumbo a sacrifier jeunesse na ye. Moko ya Congo oyo ezali Kasavubu andimaka ko sacrifier jeunesse na ye et que biso lo peto komi boto lo bela pona Congo et que ba ne batumo be baye pour que ba kabola mboka jamais tika la kusala mama et les kate. Ok, voilà, merci Tolanda qui meeting il y a président de la République très bien donc mutu nyonso azwa ki temps ya kolanda nga comprendre ki na manière wa ko comprendre nga pe na comprendre ki na manière nga ololo lengina lobana yo Kolanda président de la République na kolobanaye o elbosonga na yo na tiraki ko lobela net ba juge na musala bazo sala na ebité Dieu merci soko yo zo ki on dit. Merci beaucoup et biso ba monsieur to chef de l'État to chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi banda kala tu peux ba autorité belé monsieur banda kala parce que to bani peu moi métier le loté et tout le monde est chef de l'État dans ce pouvoir. Mais quand on a discours au tête il y a 60 ans d'indépendance na biso il ngo bakeno chef d'État bimisa ki image mususu OK mutu nyoso aki to banda abanda ki kondimate ke chef d'État ko lana premièrement lo nga na seple na makasa sali discours au tatangi na papier ayo sa discours te batangi nous donc c'est dit chef d'État azo lo ba makambo o ezo kutana katsa motema na ye azo ba makambo eza na vision au moins na makambo ya okoma bako ko sangisa ba professeur ba fani mais na makambo ngo na oloba ke o nazo ko réfléchir direct nazo réfléchir mbala moko na mutu eza ndenge mususu et chef de l'État a meki ko simba ba secteur presque tout alors bien on a ndenge c'est dit chef de l'État la ki sibiso image mususu ka ala ki sibiso ke volonté o azana ngo pona Congo
Parce que tout le monde a le bas conduit belé bazolika. Oui, tout le monde respecte bas conduit chef de l'État sur baleka. Quand même, tu es bien pour que Mobutu salaka ma benio sauté. Et Kabila, Oyo asala ma belo quand n'est pas Kabila les pères. Tout le monde est que ma ramsu soit là qui bien. Même na Kabila fils soit leki et ningembo que tambusa ma king. Et quand même on a bénéficié héritage on a tika na pas Joseph Kabila, ils ont que le lot comment pour voter. C'est ça bien fait quand même mais la volonté de Félix Azanango notre discours est vraiment bien et c'est ce qui d'abord biso et c'est ce qui peuple congolais mobimba malgré d'autres classes politiques pas comme son rôle la guerre c'est-à-dire pour n'abattre nous politiciens chef de l'État qui ont le discours monté mais tout le monde a président les cas a benga même journaliste petite la petite. Tout le monde est journaliste, je suis chef de l'État qui tisse à Yemen. A Bengana, mon macaron, tout le monde a façon que nous n'avons pas pouvoir, maman. Le autre boss, ça n'a été que Bissot, ça commence à la liberté quand même. L'époque où le lot, ça peut marcher, tout comme il peut marcher, peut marcher, c'est Syrie. L'époque où on est à qui au Kenya marche, au Souvika, au Ebira, que nous sommes au Juda, parce qu'il y a beaucoup maté. Mais chef de l'État a eu une vision sika, a eu un état de droit. Sur la discours à chef de l'État, a se basé, a toujours, a crochet toujours, qu'on se crochet toujours un état de droit. Parce que Fox n'a eu un mot quand le prise opposition, un mot quand le prise est tombé. Pour l'autre monde, un mot quand on a vu son état pensé, il s'engage justice et ça la bien. Parce que ce justice c'est bien été. Même moto a li banda a ko ya ko tonga na Congo te. A ko ya ko créer entreprise na Congo te. A ko ya ko ça le loko mo na Congo te. Parce que mboka na biso to yeba ke no mboka za mboka o ça n'importe quoi. Ngana na dossier mama mo bazali banda ya mambo lupango. A bengi biso o mo na ngo kala mte bo mo ne misongo zo le kana chaîne na biso to ça na chaîne na biso et comme le lo na comme ko comprendre combien de personnes o ba sakale la justice. Ça dit ba tsaki justice na poche. Mais quand on a discours à chef de l'État et à la qui volonté na yé azanango na peuple à la qui à la qui vision na azanango pour que peuple na biso le Congo oyo et comme na sika parce que tango yaki asala qui projet de société na yo à l'accès na population mobimba oya lité azoko lité pour que mboka na biso elata elamba ya sika c'est ça discours wango on a sepelé tout ça qui vraiment satisfait le discours chef de l'État le tout monde dit qu'à peine Ozaki condamné à mort. Président de la République Colobaïté Aza va réduire lié. Il fallait faire une place sur un pour lui dire qu'à peine Aza souffle. Oh, madame, merci beaucoup. Ma question est dit qu'à peine ils ont belé dans quatre. D'abord, ils ont chef il faut que la démarche ça va que belé pour la libération et dit qu'à peine et Assado qui est qui coûter même le chef de l'État famille est dit qu'à peine on appelle si maman Chantal qui appelle monte dans sur la même dans réseau dans téléphone et appelle si ababali babundi ba salut tout parce que dossier est dit qu'à peine ils a flou tilelo toye ba condamné dit qu'à peine ba carte procès mais sur ma carte procès appelle les alaka mais comment il y a dossier dit qu'appelle les alaka flou makati ti le lot to baraté suite à dossier wane commandé mais le chef de l'État o azana posa que motu nyoso azala na kimia état de droit le ko le bakeno même motu azana même atana prison bakanga ki na ndenge moko mabe ba justice baza na possibilité que ba zone sur dossier justice et stable le lot to lo babu dossier boteti c'est si la rabo. Tout le monde va te belé ba kenda karabou. Le lobby va congolais ba osenga so nini dossier ya Rosimu kende la muka. Parce que comme chef de l'État sali grâce à réduire peine et tika peine à réduire yango ça veut dire pour na yeba kondana qui est déjà. To bando be mona ba sera peine on ezaki ya mort. Ba kondana qui est déjà mort mais le chef d'État a réduire peine na ça veut dire ceux qui m'appellent au ba condamné au ba chef d'État quand il est coquille il dit qu'appelle la bindi banda à jouir liberté d'ailleurs. Mais quand même il dit qu'appelle dans la famille na kenna ko sala makamo bena famille dit qu'appelle na mona maman Chantal a joué sangai pour moi si il dit qu'appelle c'est Chantal a joué ça dit à l'axinga mwana oyo tangu bakanga dit qu'appelle ça qui na 2 ans a joué diplôme 2019 ça dit tant na moni mwana ma monsieur bimama pour ça que quelques personnes c'est-à-dire mwana wana ayebi esengote ninga fona na papa tout na papa ne ba question papa kufite na za na prison est-ce que prison bakanga dit qu'appelle ça solo kaza coupable
parce que biso soto yebi makamnenge zo le kanamboka Congo liwa ya musée. Tout le monde a battu ba dossier, dossier. Mais pourquoi pas que nous bazou sur dossier de quoi samba? Donc chef de l'État quoi ça les a bien. Mais biso to souvent quand on le bakangi dit qu'appel parce que asala ki oki nde ba lobi asala ki. Mais bon ce ko bato ba boma aussi baza. Ba otambona kimia. Rosa boma sala ko crime contre l'humanité. Mais Rosa bimaka libanda pour que aloba kana aboyi que no basal to que na troisième élection. Elle toque na troisième mandat. Rocha telemaka wana pour réclamer boya yango. Mais lelo Rocha za chuté. Mais dossier Rocha il est comme les carabos. Merci félicitations à maman première dame maman Denise oyakenda ki kokuta na famille aussi il va kena ko sola na famille aussi tout le monde vraiment que non maman Denise doit vraiment toujours à l'axe que na monter manak bo maman akenda ki kokuta na famille aussi to senga pe dossier Rocha la muka. To senga pe dossier ya batoto ya bakamwe na sapuela mu ezonga to senga pe dossier ya batu nyonso basa même ya yumbi même dossier ya yumbi wana pe fo bafungula ngo parce que makambo yumbi to ebate koma wapi esuka wapi makambo ye nani gouverneur nebi to gouverneur yo zo bana ya to komi na dossier ya yumbi na mona muke ya des ans ebike yumbi baloba Jantiningo bla mutabomisa ba baloba bongo. Mais n'habitez le roi Baloba. Bon, on a l'obligation de faire Yumbi Funga, madame. Parce que Batou va couper na Yumbi Baba Congolais. Batou va couper na Yumbi, famille d'abord tout ça. C'est-à-dire, et bien, les lois politiciens na biso ba au travail les lois. Ils ont la makambo belé au tiko leka. Awa kaka na loi ya proposition ya député honorable Bemina kuna honorable Sakata Gary Sakata. Na yo mona image soi-disant entre guillemets ba ya ba grande personnalité na biso la politique. Un homme d'État. Ça va propos moko boye. Donc on a l'année dans na kuna mo na ba réseaux sociaux na olela. Un homme d'État. A ça fait une fonction. C'est dit pour na ba lelo to za na mboka na biso, to za na crise moko ya ba homme d'État. Bazate. Mama, to tiko sa ba franci, to yambara bango, to fa na bango. Ba to za na crise moko ma kasa ba homme bazate na Congo. Parce que tout le monde va travailler wana pour la individu. Nous sommes comment travailler pour protéger le pouvoir ya mutu moko boye. Akendete, alimwate. Oh mais bonzo pour ça na ke Congo oyo avant batwana nyoso bazala. Bango baya ko kuta Congo. Lelo maman tozo lo bana we lipe mati 300 francs. Transport pour des mataka. Transport maman. Est-ce que quelque chose de to souffrir na Congo? Député moko tazo voter loi. Aye ko kotisa loi. Pour la réforme, la membre au lieu de biso, tout le monde est que les Français ont été dans le biso congolais. Exact. L'ipemati. Nous avons une question. Maï na Congo. Et ça va tout sur ça qui va trois mois mais va faire maï. Est-ce que les députés parce que les députés va voter. Est-ce que ça a souci vraiment réellement le peuple congolais? Et bazo il y a souci qu'on a 2023. Bah il y a les choses comme même pas polo. Il faut que les Congolais, Congolais, maturité, maturité, mais ça soutient que les gens et le lot, c'est comme vraiment que les gens vont comprendre et c'est tout ça. C'est ça. Ok, voilà, Dieu merci. Tout le monde a qui le 30 juin, il y a l'inauguration, il y a Maman Olive. Une grande partie, il y a FCC, qui kuna, tout le monde peut, monsieur Nabi Nabiso, Fredolin Ambongo. C'est nos badur nae ndenga lobby koloba nae lobby que faut ba marcher zonga sinon yembo que zo tambola bien te na discours na ndenga lobaki. Oh mama naza na respect makasi na Fidela Mbongo azali cardinal na mboka na biso mais fait ko yeba iloko moko totika ko bata na sima Bible so sa politique o sa makoma ba mabe ozo bata na sima Bible na komo nzambi. Fidela Mbongo yebi tout le monde a vérité. Est-ce que peut-être que Fidela Mbongo a sa parenté, a sa makamo bina ndeko politicien mo boy. Akola na maboko na famille ya ndeko mo ba politicien. O baza contre chef de l'État. Tant ozo ba makambu ke ozo ba kena to kope sa pour que ba population ba sa la marche. Marche ngo suna Congo pour ba ne ba kufa. Mais ngana moyo na nteke no ba marche oti ko le kato mona ka tateke Fidela mo catholique ba sa la marche. Basango ba bima basala marche biso to ba journaliste to yebi makamsu ke zaki na ba kunsu pe ke sango mais to beto ba blom sur ba TFT
balata ba soutien ezalaka ndenge ezalaka ba marche mais tant que ba propos bongo oza kolinga kopelisa moto ou comment est-ce que na moment oyo Kombo kana biso ezalaki na besoin de discours au fidèle mbonga le bisaki biso bien tozalaki na besoin de discours ya paix. Il y a une église catholique. Il faut y avoir que non, na kati na église na ye, ba membre ya parti politique union so ba ya kosamba na église catholique. Lokola nga na samba na église catholique, tinga za na église de réveil na samba la ka. Ceux qui n'azaki na dans samba na église catholique, les mêmes jours on a aucun discours fidèle mbonga ngana samba la souté. Atika et Seigneur kaka fidèle mbongo ala kisa alongola ka sultan alo ba ke ngai na komi opposant ya Félix Antoine Tshisekedi c'est tout. Alo baga discours wana. Parce que vous l'avez dit, mon toit attaque, sur l'andibia va dire, il y a fondé là, mon oiseau attaqué le pouvoir aux en place. Pouvoir aux en place. Tout le monde a été banambo quand on a vu ce qu'il y a là, qui a directeur à cabinet. Biso to bana be poko yo tikoleka. Soki ka e bana ka tana na conseiller ministre aux en garantie. Tout le monde makambo to na maîtrise nango. Soko e bana ka tana conseiller ka ya ministre aux en garantie. Ba kanyo ka conseiller conseiller bengo tiki. Mais les oyo tout le monde le ba ministre ba défiler liboso ya ba juge. C'est-à-dire que non et puis si mon union se sengo ya kokende ko tanga même classe comme avocat comme juge. Mon union se comme na satisfait comme ko sentir que non pouvoir oyo vraiment et mon union ko tata likolo me beko to banda ko lobaka ezaki solga mais lelo to comme ko vivre ngo. Muto za ko lunga ko tsamboka na rai. Moto aza kolinga ko changer attaque pour image ya congolais changer. Moto aza kolinga que non lelo oyo mutu nyo soit na esengo. Que congolais po bimi libanda. Que ba peso pe valer non ko za congolais. Parce que ezaki so bimi ata libanda même na Brazza atomo koma ba ndenge bande ko so ba kufa na Brazza. To mona bande ko so ba kufa na Angola parce que mboka na biso ezaki e bande ko représenter le côté na mboka na msusu. Mais lelo moto a continuer na pouvoir aza ko changer image ya mboka na biso libanda. Et toujours comme avec moi dans respect, n'a pas place où va avoir des décisions dans le monde. Congo peut comme kokota. C'est le même moutouana. Et que nous comme est-ce que le chef de l'État, le pouvoir au chef de l'État, tout le monde a dit que non pas bloquer chef de l'État. C'est tout bon battre toi journaliste. Tout le monde a dit que non FCC va ça là tout pour que yéme yazonga. Est-ce que vous reçu? N'habite nga lobby yéme. N'attend comment mutuke, na lobby yéme. Bon, ça là, tout pour y aimer Yazonga. Et qu'on réussit ceux qui non, tout va intervenir chef de l'État, on peut toujours dans la diffusion. Ceux qui va yokaniti le lote que makambo tu ko salama. Ceux qui va fandi libokete. Ma quoi réussir politique union ce salama. Parce que so ba beto ba ku même la bitumba ozo encaisser tout au lemba. Bikende ba osaka ba ngate chef de l'État réussir. Mais le chef Félix Antoine Tshisekedi ayeli biso état de droit au papier tient ce que la bande ko rêver. Mais Fidela mbongo ba propos na zolo ba to moni nenge e pelisi moto. So que zala ki aloba ki on a bien il ngo pesa moto teninge pelisi moto. Kolanda ba propos Feli ya Fidela mbongo aza ko pesa force ni tendance na zo pesa ba beki na batu mo ya lamuka. À vrai dire. Mais état que c'est mon Seigneur, état que cardinal, état que un homme de Dieu alinga que non asangisa parce que bible zoloba que non musala nzamba sana pona kuta kimia so moni musala nzamba komi ko kabola c'est ezana ba komi ko kocha ba doute batika na nous chance ne batikela ka Joseph Kabila asiki mandat na ye bo ba yo critiquer batika pe chance batika pe no Félix asisa no 5 ans na ye pour ba critiquer parce que na mukie ka mandat asali so idée ça so ina ne oyo tozo mona ba fuwi na mo toujours mon information que nos politiciens comme qu'on se respecter. Moutons ça na musala à côté na ba PC fonction à comme mi banga bi que so na sali kama be na ke prison. Et kokoti ça à lire wana ko kende petit à petit au na système wana mbongo ko zonga na caisse ya l'État, mbongo trésor public et comme ko zala toujours comme on na et mbongo ko développer. Mais les mêmes est-ce que ma bien Félix Tiazawana a sopi no makila mututé? Félix Tiazawana asali no ndoto moni ba dérapage obele parce que Félix Azawana to ebi biso loka to ebi ka bato ebele ebi ka chef de l'État et mon Félix Antoine Tshisekedi membre mo ta famille Félix Tshisekedi azana ba gouvernement oté mais tout temps ba pouvoir oti koleka ba président ba oti koleka tout temps
exemple tomona na bana tomona na bandeko tomona na ba cousin tomona na banani na ba cabinet azo sala boy mais chef de l'état a na vision batika ya travailler église catholique bo eloko bokoki ko sala bo préparer pour que notre élection 2023 pour que ezala sko mutunyo so a participer ezala clair ba doute ezala souster mais bo aider les chefs de l'état parce que même chef de l'état bandimine ba tout ça parti na parce que ça se parti mais ba to IDPS ba yaka na église catholique ozo bengana des choses qui msa de ba l'église catholique c'est ça nako ko ba na fidèle ambo. Ok, to comme déjà ko chité car les mêmes jours on a tout monde ba journaliste ba caméraman bazalaki na inauguration na hôpital ya Maman Olive ne comment kutayi bisinga bokoma diviser bokoma na deux cas ba journaliste msusu baza na ngambo FCC to ba journaliste msusu baza na ngambo ya UDPS. Dieu merci tant que journaliste analyse nino ko ça la place wana na ce qui est maman ba journaliste FCC na UDPS oui c'est vrai et comment bon oui comment vraiment pour moi parce que sur hôtel bongo ba journaliste a bongo faut tout na bango ba journaliste wana baza ba journaliste ou bien quand na ba bimel ka na lieboka bongo parce que faut to bossa ni loko moko mada to lo ba non ni loko na place nango eza na bande ko belé le lo ba bina domaine biso presse ayebi ani sous sa bimelité asimbika mikolo kwa YouTube koma nango pese ka mikolo akisa ka annonce des annonces ko mba journaliste muto bongo aza na éthique journalistique ezate azo respecter ayebi ata ndenge ni te que monde ngo fonctionnaka ngane na zaburi na vota na zapi na président nga na vota alibi to azo beta azo siffler match ata l'équipe na komisaka mais même ata za fanatique à Messi soit sali mabo au faute jamais na sur place wana aya ko dévoiler que non yé aza Messi aza muta Barcelone mais comment na système na biso to ko mona que non ezaka ba journaliste na FCC que to mona même na bato ba kamaka classe na biso ya ba INPC baza na ba tendance ezaka faute na bango te ezaka bato ba diriger biso na sommet parce que bango moko zo pesa data loka na biso INPC to ko lo ba clé bato pesa que non je suis kabiliste je suis ceci hôtel chaîne na yebo bande ti na suka ka kabila so bongo muto we nga na ye lelo na vu image emsu azaki idole nanga na moni façon na zo sala style na travail tant pe na koti musalango no lendeka même style wana il fait avait changé il fait d'abord na sommet et ça ce journaliste donc ils a interdit que non ndé na za bona que ça reportage à Maman Olive ba pekisa honte Maman Olive sur la PC ba TV invitation yeba TV ba sélectionner nga ke die ke ça reportage na lokwa blog a terrain ngana biga muto ke sala ngo effectivement ngana ke no sala ngo na yina ngona musala DG loko za bo chadre ki DG chadre ke loko za bo e loko continue to esili to si to suki wana e comme si ngamu ka FCC ngona travail na mbaba ya IDPS nyana ba relation na ba IDPS na ba relation na pesi vie indio magbote na pesi vie Richard Ilunga mo DG ya ONIP Richard Ilunga Tumba comme DG ya ONIP et vie toza de akutulelo no ke nena zaka ko longwa yebi rendez-vous et nazana FCC mais IDPS yokaso Cholet parce que gelu kutu ko lobate René et Gustave président Jean-Marc Kabouni, Augustin Kabou, il y a Eli, secrétaire parce que Jean-Marc Kabouni, ça dit n'a pas partout. Na Lamuka, Michel Mangala, vient un peu son moto, binet au soleil lobby, et Prince Penge, Nico Mengel, les Blanchards, presque Bangotou, Badrienne, Bazé Belé. Et cela veut dire n'a pas partout. Mais n'a croyé que sorte que n'a pas boy, n'a pas président de ce plan. Mais n'a croyé au bimaté, que métier n'a pas et puis n'a pas la naître. Non, yo la couleur n'a pas. So na la couleur n'a pas. Bah question c'est belé faut tout na ndenge ba journaliste wana ba bimi. C'est ça, il faut tout na ndeka ba question et belé le lenga ni ba bimi le lenga ni ba côté le musalango. C'est ça qu'on a ko lo ba yangwana. OK, quelque station na ba tout balandi biso on dirait qu'il y a chaîne au tindika. Pe na ba fan na yo ba zotan ya ko landa na tindika. Merci beaucoup maman na occasion pesibiso, la père le merci vraiment. Et merci beaucoup na boss ya chaîne Otindika parce que la chaîne Otolanda ngokala to bando na ngokala et tout ça quand on l'a ba papi ka moi
napesi conseiller à mokonzi napesi mbote napesi bino nyonso bolinga Dieu merci toza toujours wana tosali awa te pour que tolebisa bino ke toza na parti politique nga nazalaka ni membre ya parti politique na adhérent na ni parti politique mona na carte moko ya parti politique te naza journaliste na meki kopesa likanisi na ngai ndenge mboka ezotambola. Merci beaucoup na bino nyonso, merci beaucoup na mama Charlotte. Et merci beaucoup na maman Dorcas bato bo soutenir ngai et boza vraiment belé apôtre boza vraiment belé na Paris bato bo soutenir biso et toza toujours na maman bébé na Paris dossier na yo na mutu mo be mokonjuma boza to landela ngo na yebisa ke Milano ma ya pio ya pembe to ke nango parce que bato tout ba botola ba mapango bato tout bazaki ba problème ba mapango o ba botola ba mapango ba yebi njela osala te ngai vraiment Dieu merci na za journée so na zo ki gara bato ba landa yeba TV ba mona tozwa ki tosala ke misona mama makese mukolo lopangu ya nini wana ya bede ngalema oza na posa benga biso obengi mama apeso numéro na biso tokute no tosala ngo toyebi voani toleka parce que bato tout fait bazonga musana ngo c'est ça état de droit na sima na biso toza na biso ande toza mais toyebi ke na sima na biso toza na ba parole la chef de l'état a lobi na biso ke état de droit yango to se crocher c'est tout. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup merci à vous aussi. Merci beaucoup à Richard Long à Triple Code, difficile à déverrouiller. Merci beaucoup à Mauricien Fotombongo, je dis encore merci beaucoup à Papa Maxelo Chilombo. Donc, vraiment ton et Rolanda Biso Pena Tindika vraiment papa merci beaucoup. Merci beaucoup na ba fan nanga nyonso. Merci na ba maman Lomé tout autozaki na bango dernièrement na fête. Merci beaucoup. Boza tellement ébélé derrière la caméra, je vois Junior Mbouye, merci aussi à l'équipe technique et à Mike Luzola du régie. Tout le monde, ciao.